Merci pour ta bonté. Matondi pona bolamu na yo. Merci pour ta sainte présence. Matondi pona bozalisami na yo esantu. Merci pour la gloire de ton nom. Matondi pona kembo ya kombo na yo. Mon Dieu, mon roi. Nzambe pe mokonzi na ngai. Père éternel, Dieu tout-puissant. Tata libela nzamba nguya meke. Je te prie avec le Saint-Esprit. Na bondeli yo elongo na molimo mosantu. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Na bondeli yo na kombo na nkolo Yesu. Enseigne-nous. Yekolisa biso. Apprends-nous à travailler dans les choses les plus mystérieuses et les plus cachées dans ta connaissance. Yekolisa biso na tina ete tosala mosala na kati ya boyebi na yo. Afin Na tina que ta ete gloire soit manifestée sur la terre kembo na yo etalisama na mokili. et que nous remportions des victoires dans tous nos défis. Pe biso tozwa elonga na bandele na biso nyonso. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Na sengi yango elongo na molimo mosantu. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Na sengi yango na kombo na nkolo Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Kombo na ye ezwa lokumu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Kombo na nkolo Yesu ezwa lokumu. Le livre et les manifestations du livre. Mokanda pe kotalisama ya mokanda. Et depuis quelques jours, Utamwa mikolo nous parlons du vêtement. tozolobela na tina ya elamba. Amen. Amen. Et nous voulons voir dans les livres Pe tolingi tomona na kati ya mokanda qu'est-ce que la Bible dit des vêtements. nini oyo Biblia ezolobela na pona bilamba. Amen, amen. Il y a Amen. beaucoup de choses sur les vêtements. Eza na makambo ebele oyo etali bilamba. Et hier, le Seigneur nous a enseigné Bongo lobi eleki nkolo ayekolisaki biso qu'il était le premier à faire les vêtements de l'homme. yende azalaki moto ya yambo oyo asalaki elamba ya moto. Et que c'est lui qui avait accepté ou décidé qu'on mette même l'onction sur les vêtements des sacrificateurs. Yende andimaki pe azwaki ekateli ete bacha epakolami likolo ya bilamba ya banganga On nzambe. devait oindre même les habits. Esengelaki atako bapakola mafuta likolo ya bilamba. Amen, amen. Amen. Nous avons vu Tomonaki que les vêtements sont les symboles ou les signes de la dignité, ete bilamba yango eza elembo ya lokumu, le signe de l'autorité spirituelle, eza elembo ya kibokonzi oyo ya kati ya molimo, et que les vêtements peuvent transporter ou affecter l'âme ou la vie d'une personne. pe bilamba ekoki komema to ekoki kosimba ata molema ya moto. Et que la vie de quelqu'un peut être touchée Pe bomo ya moto ekoki kosimbama quand on touche ou on manipule ses vêtements. soki basimbi bilamba na ye. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut Tala tina nini nzambe alingi que sa puissance s'attache à tous nos vêtements. ete nguya na ye ekangama na bilamba na biso nyonso. Amen, amen, amen. Amen. Nous lirons notre texte de base de ce soir Tokotanga moboko ya litangi na biso na pokwa na lelo dans Nombre chapitre 20. na mikanda ya mitango mokapo na tuku mibale. Nombre chapitre 20. Mitango mokapo na tuku mibale. Nous lirons à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Tokotanga uta molongo ya tuku mibale na misato kino tuku mibale na mwambe. Nombre chapitre 20, Mitango mokapo na tuku mibale. du verset 23 au verset 28. Uta molongo ya tuku mibale na misato kino tuku mibale na mwambe. Amen, amen. Amen. Nombre chapitre 20, je lis le verset 23. Mitango mokapo na tuku mibale nazotanga uta molongo ya tuku mibale na misato. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor, sous la frontière du pays d'Édom: Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-le monter sous la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné,
Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose, Aaron sera recueilli, il va mourir bientôt. Arona akokufa kala mingi te. Mais il ne faut pas qu'il meure en portant le vêtement du travail et le vêtement sacerdotal. Kasi esengeli na ye te tango akokufa azana na bilamba oyo ya mosala. Parce que l'homme passera, Po ete moto akoleka, mais l'œuvre de Dieu doit continuer. kasi mosala na Nzambe yango esengeli ekoba. Alléluia. Amen. L'homme passera, Moto akoleka, mais l'œuvre doit aller de l'avant. kasi mosala na Nzambe esengeli kende liboso. Dieu dit, Nzambe alobi, tu vas le dépouiller de son vêtement, okolongola ye bilamba na de ye, ses vêtements. bilamba oyo ya Et ye. tu le feras porter à Éléazar son fils. Pe okolatisa yango Eliazar mwana na ye. Après l'avoir fait, Na sima ya kosala yango, alors Aaron pouvait partir. bongo Arona akoki kokende. Mais pourquoi Dieu fait cela? Kasi pona nini Nzambe asali yango? Il y a un enseignement. Eza na malakisi moko. Il y a une transmission de pouvoir et d'autorité Eza na kopesama ya mpifo pe ya bokonzi. au travers le vêtement. Na nzela ya bilamba. Transmission de pouvoir Kopesama ya mpifo et de l'autorité. pe ya bokonzi. Amen, amen. Amen. Le pouvoir et l'autorité peuvent se cacher dans les vêtements. Mpifo pe bokonzi yango ekoki kobombana na kati ya bilamba. Le pouvoir Mpifo et l'autorité pe bokonzi peuvent se cacher dans les vêtements. yango ekoki kobombama na kati ya bilamba. Aaron doit partir, Arona esengeli akende. mais le pouvoir et l'autorité du sacrificateur Kasi mpifo pe bokonzi oyo ya nganga Nzambe qui était attaché aux vêtements oyo ekangamaki na bilamba va dorénavant s'attacher à Éléazar. yango ekobanda kokangama sikoyo na Eliazar. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi la Bible nous présente ce cas? Pona nini Biblia ezotalisa biso likambo wana? Et quand nous lisons la Bible, Pe soki totangi Biblia il n'y a pas beaucoup de cas de ce genre. tokomona makambo ya lolenge wana ezalaki mingi te. On n'a pas vu Éléazar mourir et céder son vêtement à quelqu'un d'autre. Tomoni te Eliazar kokufa pe azwi elambani atikeli moto mosusu. Mais qu'est-ce que Dieu veut enseigner? Kasi nini oyo Nzambe alingi alakisa biso? Que celui qui touche à vos vêtements peut toucher à votre autorité. Ok, eza ete moto oyo akoki kosimba bilamba na yo ya akoki pe kosimba bokonzi na yo. Celui qui touche à vos vêtements Moto oyo azosimba bilamba na yo peut toucher à votre autorité. akoki pe kosimba bokonzi oyo ya yo. Mais quand votre autorité est plus grande, Kasi soki bokonzi na yo eza monene koleka, c'est lui qui va se soumettre. yende akomi kitisa liboso na yo. Si votre autorité est plus grande, Soki bokonzi na yo eza monene, c'est lui qui touche à vos vêtements moto oyo azosimba bilamba na yo ne peut pas troubler votre autorité ye akoki te kotongisa bokonzi oyo ya yo. parce que votre autorité est supérieure. Po ete bokonzi oyo ya yo yango eza likolo ya oyo ya ye. Mais si vous n'avez pas une grande autorité spirituelle, Kasi soki oza na bokonzi monene te ya molimo, c'est lui qui touche vos vêtements moto oyo azosimba bilamba na yo peut toucher votre autorité. ye akoki pe kosimba tako bokonzi oyo ya yo. C'est ce que Dieu nous enseigne. Yango wana nde oyo Nzambe azolakisa biso. Une autorité transmissible par les vêtements. Bokonzi oyo ezopesama na nzela ya bilamba. Amen. Amen. Une autorité transmissible. Bokonzi oyo ezopesama. Un pouvoir transmissible par les vêtements. Mpifo oyo ezopesama na nzela ya bilamba. On peut aller plus loin. Tokoki okenda tako mosika. Un ministère transmissible par les vêtements. Lotomo oyo ekoki kopesama na nzela ya bilamba. Celui d'Aaron jusqu'à Éléazar. Oyo ya Arona ekiti kino na Eliazar. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est dans cette dimension Peza na kati ya epimelo wana que nous voyons Élie et Élisée nde tozomona Eliya elongo na Elisa vivre le transfert d'autorité. bango babikaki kopesama ya bokonzi. Nous pouvons lire ça dans 2 Rois chapitre 2. Tokoki kotanga yango na mokanda ya mibale ya bakonzi mokapo ya mibale. 2 Rois chapitre 2. Mokanda oyo ya mibale ya bakonzi na mokapo nango ya mibale. Nous lirons à partir du verset 6 Tokotanga uta molongo nango ya motoba. et nous allons nous arrêter au verset 17. Bongo tokosuka na molongo ya zomi na sambo. 2 Rois
mokanda ya mibale ya bakonzi chapitre 2. mokapo ya mibale Nous lirons à partir du verset 6 tokotanga uta molongo ya motoba et nous allons nous arrêter au verset 17. pe tokosukisa na molongo ya zomi na sambo. Amen, amen, amen. Amen. Je m'en vais lire. Nake kotanga Vous êtes là toza elongo ou bien vous n'êtes pas là? Vous êtes là? toza Alors awa lisons notre texte, verset 6. totanga makomi na biso na mokapo ya motoba. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse, non, que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Amen. Élie dit, tu demandes une chose difficile. 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 Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi nous tes serviteurs, 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je commence par la fin de l'histoire. Ngai na bandi na suka ya lisolo. Ils disent à Élisée, Balobi na Elisa. il y a 50 hommes vaillants qui sont avec nous. Eza na bato tukumitano oya makasi baze longo na biso. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller chercher Élie? Bango bakoki kokende koluka Elisa Elia te. Peut-être que l'esprit l'a enlevé Tango mosusu molimo amemaki ye pour le déposer sur une montagne ou pour le jeter sur une autre colline mpona kotika ye likolo ya ngomba songolo to pe kobwaka ye na ngomba ou mosusu dans une vallée. to pe akendaki kobwaka ye na esanga. Ça signifie quoi? Elingi koloba nini? C'est des choses qui arrivaient fréquemment à Élie. Yango eza makambo oyo ezalaki kokomelaka Eliya tango nyonso. Ok. Il lui arrivait de disparaître, l'esprit le prend ici et le dépose ailleurs. Ezalaki kokomela ye ete molimo azwi ye awa pe atiki esika mosusu. Et c'était des fils de prophètes. Wana ezalaki bana ya basakoli. Ce sont dit, nous connaissons ces vieux-là. Balobi biso toyebi mobange wana. L'esprit le prend, Molimo azwaka il n'est ye plus ici. pe aza lisusu Et awa puis vous te les trouvez ailleurs. pe bokuti esika mosusu.
Amen. Amen. Quand on étudie la vie d'Élie, on constate que des choses comme ça lui arrivaient fréquemment. Soki totali malamu bomo ya Eliya tokomona ete makambo lolenge wana ezaki kokomela etango mingi. Ça peut aussi t'arriver. Ekoki pe kokomela yo. Je te sens timide, ce n'est pas grave. Gana zoyoka oza mwa malili. C'est ce qui est arrivé. Yango wana nde ekomaki. Il leur dit non, ne perdez pas le temps. Alobi na bango te bolekisa tango na bino te. Je sais que cette fois-ci, il est parti. Nayebi ete ya mbala oyo akei. Mais Élie a fait quelque chose avant de partir. Kasi Eliya asalaki eloko moko yambo ete ye akende. Il n'a pas voulu que Élisée le suive. Alingaki te ete Elisa alanda ye. Il a évalué son attachement. Ye atalaki lolenge oyo akangamaki na ye. Reste. Tikala. Il dit, je ne te laisserai pas. Alobi na kotika yo te. Je te suivrai partout. Na kolanda yo bisika nyonso. Et en le suivant partout, Pe na kolanda ka ye bisika nyonso. il trouve un obstacle qui s'appelle le Jourdain. Ye akutani na ebaka moko kombo na yango Yordani. Et lui donne l'enseignement. Bongo Eliya apesi ye malakisi. Quand ça devient compliqué comme ça, Tango likambo yango ekomi kokoso lolenge oyo. yes. Le volume, ok. Merci. Quand ça devient compliqué comme ça, Tango yango ekomaka kokoso lolenge wana. si je vais trop vite, prière de me faire signe. Soki tozokende na lombango boyebisa biso. Merci, pasteur Abulo. Amen. 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 Quand ça devient compliqué, Tango yango ekomi kokoso. il faut passer par des chemins bizarres. Esengeli koleka na banzela oyo elekelaka mayele na bato. Élie prend son manteau. Eliya ye azwaki kazaka na Il ye. le plie très bien. Alingaki yango malamu. Élisée observe. Bongo Élisée azotala ye. Élie prend son manteau. Eliya azwaki kazaka na ye. Il frappe le Jourdain. Abetaki mai ya Yordani. Qui lui a appris ces choses? Nani ayekolisaki makambo wana? Et le Jourdain se sépare en deux. Bongo Yordani pe ekabwani na biteni mibale. Et il traverse à pied sec. Bongo bango bakatisaki yango penza na mabele kokauka. Élisée comprend. Elisa asosoli. C'est seulement après cette démonstration de puissance Eza kaka na sima ya kotalisama ya nguya wana qu'Élie lui pose la question. nde Eliya atuni ye motuna. Que veux-tu que je fasse pour toi? Olingi nasalela yo nini? Les signes de Dieu donnent l'assurance à l'exaucement. Ok. Bilembo oyo ya Nzambe epesaka etingia pona koyanolama. Les signes de Dieu Bilembo oyo ya Nzambe donnent l'assurance. yango epesaka biso etingia. C'est après cette démonstration de puissance Eza na sima ya kotalisama wana ya nguya qu'il pose la question. nde atuni motuna. Que veux-tu? Olingi nini? Qu'est-ce que tu veux? Olingi nini? Il n'a pas posé avant. Atunaki yango nano liboso te. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Senga nini olingi nasala pona yo? Avant que je ne sois enlevé. Yambo ete ngai nakende. Élisée dit, Elisa alobi qu'il y ait sur moi, je te prie, nazwa likolo na ngai na bondeli yo. une double portion. Nguya ya molimo na yo ya mbala mibale. Une double portion. Nguya ya molimo na yo ya mbala mibale. Élisée ne s'attendait pas à une telle prière. Eliya yazalaki kozela losambo ya ndenge wana Il a te. bougé la tête. Ya ningisaki moto. Élisée, Elisa tu demandes une chose difficile. yozo senga eloko ya pasi. Le double de ce que moi j'ai vécu. Nguya oya mibale onga na bikaki. Le double du dépôt de Dieu dans ma vie. Mbala mibale ya bo oyo Nzambe akitisaki kati na ngai. Il lui dit alors, Alobi na ye bongo. si tu me vois pendant que je serai enlevé Soki omoni ngai tango ngai na komata. d'avec toi, cela t'arrivera. Yango ekokomela yo. Sinon, Soki te. il précise sinon, Abetisi talo cela soki te, n'arrivera pas. Yango ekokoma te. Il devait voir. Esengelaki na ye amona. Il ne lui a pas été dit, tu dois recevoir. Elobamelaki ete ete esengeli ozwa. Vois Komona et tu reçois. pe okozwa. Ok. Ce que tu vois, Oyo tu zomona peux le recevoir. okoki pe kozwa yango. Voilà pourquoi il faut aimer les cultes de puissance. Tala tina nini esengeli olinga mayanga ni oyo nguya na Nzambe ezosala. Parce que ce que tu vois, Po ete oyo tu peux le recevoir, okoki pe kozwa et yango. même dans la double portion. Pe okoki kozwa yango atako mbala mibale. Il lui a dit, si tu vois, Alobi na ye soki omoni cela t'arrivera. yango ekokomela yo Tu le recevras. okozwa yango. Et nous voulons voir
Pe biso tolingi tomona pour que nous puissions tous y entrer. na tina ete biso nyonso tokota na kati. Et nous verrons Pe biso et tokomona. nous entrerons Pe tokokota dans cette dimension. na kati ya epimelo wana. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il marchait, Pe tango bazaki kotambola des chars de feu les séparent. makalo ya moto ekaboli bango. Élie monte dans un tourbillon. Eliya amati na kati ya mopepe ya makasi. Élisée regardait Pe Elisa azaki kotala. et Pe criait. azalaki koganga. Mon père, mon Tata père. na ngai, tata na ngai. Chars d'Israël et sa cavalerie. Makalo ya Israël pe batambusi na yango. Et il ne le vit plus. Pe amoni lisusu te. Saisissant alors ses vêtements. Azwaki bongo bilamba na ye. Il commence par faire quoi? Abandaki kosala nini? Par déchirer ses vêtements. Azwaki bilamba na ye asimbaki yango pe apasoli Il yango. les déchire Apasoli et il les jette. pe abwaki. Et puis, Pe na sima il ramasse le manteau. alokotaki kazaka. Pourquoi a-t-il déchiré ses vêtements? Pona nini ye apasolaki bilamba na ye. J'étais en train d'étudier aujourd'hui Nga nazalaki koyekola yango lelo sur la déchirure. na tina ya kopasola. Amen, amen. Amen. Déchirer les vêtements. Kopasola bilamba. Il y a quel message quand on déchire les vêtements? Eza na lite ya nini tango topasolaka bilamba. C'était aussi le signe du jeûne. Yango pe ezalaki elembo ya kokila. Ok. C'est une parenthèse. Nous reviendrons sur la déchirure. Wana eza nango kaka litama tofungolaki pe tokangi kasi tokozongela yango. C'est le signe du jeûne. Eza elembo ya kokila. C'est le signe de souffrance. Eza elembo ya pasi. Amen, amen, amen. Amen. C'est un message. Yango eza litea. Il dit, si je n'ai pas cette puissance, Alobi soki naza na nguya oyo te je souffrirai. nakonyoka pasi. Le fait de déchirer les vêtements, Lolenge oye apasolaki bilamba. c'est un signe du jeûne. Yango eza elembo ya kokila. Ok. Amen. Amen. Pourquoi il a déchiré les vêtements? Pona nini ye apasolaki bilamba. Il commence par déchirer ses propres vêtements. Ye abandi nanu kopasola bilamba oyo ya ye moko. Signe des jeûnes, Eza elembo ya kokila. signe de souffrance. Elembo ya pasi to ya minyoko. Comme pour dire, Eza pona koloba. si je n'entre pas dans cette puissance, Soki na koti na kati ya nguya oyo te. certainement que je souffrirai beaucoup. Ya solo ngai na konyokwa mamingi. Il a déchiré les vêtements. Ye apasolaki bilamba. Mais c'est aussi le refus. Kasi eza pe koboya. Je refuse Na boyi. de rester dans cette situation. Ya kotikala na kati ya likambo oyo. Je refuse Na boyi. de rester sans puissance. Kotikala pe moto oyo azanga nguya. Il est monté, Amataki. je suis seul, Ngai na tikali nga moko. mais je ne resterai pas vivre sans la puissance. Kasi nga na kotikala kobika te kozanga kozala na nguya na Il nzambe. déchire ses vêtements. Apasolaki bilamba na Et ye. puis il prend le manteau. Bongo ye alokotaki kazaka. Mais quand il touche les manteaux, Kasi tango ye asimbaki kazaka. il ne sent rien dans ses mains. Ye ayokaki eloko te na maboko na ye. Il ne sent pas que ça chatouille. Ye azoyoka te yango ezosala mokusa. Il ne sent pas que ça pique. Tic, 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 tic. Ye azoyoka te yango ezochuba ye. Il sent tout naturel. Ye ayoki kaka lolenge momesano. Il se dit, ah, est-ce qu'il y a quelque chose dans le manteau? Alobi eloko moko eza na kati ya kazaka. C'est là que le pas de la foi rencontre la puissance. Ok. Wanande esika etambe ya kondima ekutanaka na nguya. Le pas de la foi rencontre la puissance. Etambe ya kondima ekutanaka na nguya. Il ne sent rien en tenant le manteau. Ye ayokaki eloko te tango asimbaki kazaka. Il dit, mais c'est le même manteau qui a ouvert le fleuve. Alobi ezaka kazaka moko oyo efungolaki mai. Il prendra ce manteau. Ye azwaki kazaka Il wana. va frapper le fleuve. Abetaki yango likolo na mai. Où est le Dieu d'Élie? Wapi nzambe ya Elia. Où est-il? Aza wapi. L'Éternel, le Dieu d'Élie. Yahweh nzambe na Elia. Il frappa le fleuve. Ye abetaki mai. Le Jourdain s'ouvre. Bongo pe Yordani ekabwanaki. Et vous savez ce qui s'est passé? Pe boyebi nini o elekaki. Il a regardé maintenant le manteau autrement. Ye atalaki siko kazaka wana lolenge mosusu. Il y a quelque chose. Eza na eloko moko. Il le met sur lui. Ye alataki yango. Et il traverse. Pe akatisaki.
Alléluia. Amen. Il fallait le vêtement. Esengelaki elamba. Mais tout commençait par voir. Kasi nyonso ebandaki na kotala. Il déchire ses habits Ye apasolaki bilamba na ye pour porter un autre manteau. mpona kolata kazaka mosusu. Tu dois déchirer les vêtements de l'incrédulité Esengeli na yo opasola bilamba oya kozanga kondima pour porter les vêtements de la puissance. mpona kolata bilamba oyo ya nguya. Tu dois déchirer quelque chose. Esengeli na yo opasola eloko moko. Hey. Ok. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ça rencontre la parole de Jésus. Yango ekutani pena liloba oya Yesu. Les disciples des Jean et les pharisiens jeûnent. Bayekoli ya Yohane pena bafalisai bango bazokila. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Kasi pona nini bayekoli oya yo bazokila te? Jésus dit, Yesu alobi. les amis de l'époux peuvent-ils jeûner tandis que l'époux est là? Baninga ya mobali bango bakoki kokila tango mobali aza wana. Quand l'époux leur sera ôté, Tango mobali akolongwa pembeni na bango, ils jeûneront. bango bakokila. On ne met pas le vin nouveau Bachaka vinyo ya sika te dans des vieilles outres. na kati ya bakeni oya kala. Sinon, les outres vont éclater Soki te bakeni yango ekopasuka, et le vin va se répandre. pe vinyo ekosopana na se. On perdra et les outres Bakobungisa atako bakeni et le vin. pe vinyo. Ok. Déchirement Kopasola pour être habillé autrement. pona kolatisa malolenge mosusu. Amen, amen. Amen. Parce que le jeûne Po ete kokila vous prépare à recevoir le vin nouveau. yango ezolengela yo na ntina ete oyamba vinyo ya sika. Revenons à notre message. Tozongela mateya na biso. Amen. Amen. Élisée est entré dans la double portion d'Élie. Elisa ye akotaki na kati ya nguya ya mbala mibale oyo ya Eliya. Donc il y a eu transmission. Elingi koloba kopesama moko ezalaki. Mais nous verrons encore un geste de transmission Kasi tokomona pe lisusu ekela moko ya kopesama pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. mpona moto moko oyo ayebaki te nini azosala. Amen, amen. Amen. Nous allons dans 1 Samuel chapitre 18. Tokei na mokanda ya yambo ya Samuele mokapo na zomi na mwambe. Non. Ok, c'est bon. Prenons d'abord 1 Samuel chapitre 15. Tozwa nano mokanda ya yambo ya Samuele mokapo na zomi na mitano. Du verset 25 au verset 28. Uta molongo ya tuku mibale na mitano kino tuku mibale na mwambe. Je voudrais qu'on aille lentement, il y a quelque chose à découvrir. Nalingi ete tokende malembe po ete eza na likambo moko esengeli tomona kuna. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 25. Mokanda ya yambo ya Samuele mokapo na zomi na mitano molongo na tuku mibale na mitano. C'est parmi les histoires qui racontent le rejet du roi Saül. Eza katikati ya masolo oyo ezobeta kobwakisama ya mokonzi Saul. Mais vous aurez le temps de lire tout le chapitre et peut-être que nous y reviendrons. Bokozwa ngonga ya kotanga mokapo yango mobimba tango mosusu tokoki kozongela yango. C'est quand Samuel rejoint Saül. Eza tango Samuel ake kokutana na Saül. Verset 25 de 1 Samuel chapitre 15. Molongo ya tuku mibale na mitano ya mokanda ya yambo ya Samuel mokapo na tuku mitano. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ah. Amen. Le roi qui supplie Samuel là. Mokonzi azobondela Samuel. Samuel lui dit, parce que tu as rejeté la parole. Samuel alobi na epo ete yo obwaki liloba. Il a remporté des victoires Yo ozwaki elonga. et il devait offrir à Dieu
tout ce qui était gras et tuer les rois. bongo esengelaki apesa epai na nzambe na mbeka oyo nyonso ezalaki ya malamu mpe aboma mokonzi. Mais il a gardé Kasi ye abombaki au lieu de le donner à Dieu. na ntina ete apesa yango nzambe. Alors Dieu n'était pas d'accord avec lui. Bongo nzambe asepelaki na ye te. Et quand Samuel vient pour le lui dire, Mpe ntango Samuel aye mpo ayebisa ye, Saül tient Samuel aux vêtements. Saül ye asimbaki Samuel na bilamba. Et Samuel en partant, Mpe Samuel na kokende il entend un bruit. ye ayoki Les makelele. vêtements de Samuel sont déchirés, le manteau est déchiré. Bilamba ya Samuel epasukaki kazaka. Il lui dit, Alobi na ye, le royaume aussi est déchiré. bokonzi na yo mpe epasuki. Et Dieu t'arrache la royauté. Mpe nzambe abotoli yo bokonzi na yo. Vous voyez? Bomoni Il parle du royaume, ye azolobela na ntina ya bokonzi, il parle de la royauté azolobela ntina ya kibokonzi à partir du vêtement. na nzela ya bilamba. Quel Okay. rapport? Bokutani nini? Ce n'était même pas le vêtement de Saül, Ezalaki ata kote bilamba oyo ya Saül. mais c'était le vêtement de celui qui l'a introduit dans la royauté. Kasi ezalaki bilamba ya moto oyo akotisaki ye na kibokonzi. Parce que c'est Samuel qui a oint Saül. Po ete ezalaki nde Samuel nde apakolaki mafuta Saül. Déchirure du manteau, Kopasola ya kazaka, il lui dit c'est aussi la déchirure du royaume. ayebisi ye mpe eza mpe kopasola mapi ya bokonzi na yo. Et si Saül était humble, Kasi soki Saül ye azalaki moto ya komikitisa, il pouvait chercher un autre manteau asengelaki na ye aluka kazaka mosusu à donner à Samuel ya kopesa yango epai na Samuel, en disant que Dieu restaure la royauté. na koloba ete nzambe azongisa sika bokonzi. Mais lui-même ne comprenait pas. Kasi ye moko azalaki kososola te. Or, c'est ce qui va se passer avec son fils Jonathan. Nde eloko esengelaki ekoma elongo na mwana na ye Jonathan. Le langage du vêtement. Elobeli oyo ya elamba. Jonathan était l'ami de David. Jonathan ye azalaki moninga ya Dawidi. Et ils disent faisons alliance. Pe alobi tosala boyokani. Mais quand ils font l'alliance, Kasi tango basali boyokani, Jonathan donne les manteaux et les habits. Jonathan ye azwi kazaka pe bilamba. Il donne même ses armes. Apesi atako bibundeli na ye. Mais David ne lui a rien donné. Kasi Dawidi apesi eloko moko te. Lui-même n'a pas compris. Ye moko asosoli te. Lisons cela. Totanga yango. Ok. Amen. Amen, amen. Amen. 1 Samuel chapitre 18. Mokanda ya yambo ya Samuel mokapo na zomi na mwambe. 1 Samuel chapitre 18. Mokanda ya yambo ya Samuel mokapo na zomi na mwambe. Du premier verset jusqu'au 5e. Uta molongo na ngwa ya yambo kino molongo ya mitano. 1 Samuel 18. Mokanda ya yambo ya Samuel mokapo na zomi na mwambe. 1 à 5. Uta molongo ya yambo kino molongo o ya mitano. Attention avec les vêtements. Toke bana bilamba. 1 Samuel 18. Mokanda ya yambo ya Samuel mokapo na zomi na mwambe. 1 à 5. Uta molongo na yambo kino molongo na mitano. Je m'en vais lire. Na ke kotanga. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Qu'est-ce qui est resté? David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül, et il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Amen. Jonathan ne savait pas Jonathan ya yebaki te. qu'en principe, comme c'est un royaume, Lokola yango ezaki bokonzi. c'est lui qui doit remplacer son père. Yende esengelaki azwa esika ya tata na ye. C'est lui qui doit succéder à son père. Yende esengeli azala na bokitani ya tata na Mais ye. en donnant son manteau Kasi na bopesaka kazaka na et ye. ses vêtements, Pe bilamba na ye. il a fait de David le successeur naturel. Asalaki ete Dawidi azwa esika oyo ya ye. Naturel. Asalaki ete Dawidi azwa esika na ye. Parce qu'il ne comprenait pas
le langage des vêtements. Po ete ye azalaki kososola te elobeli oyo ya bilamba. Une vraie alliance Boyokani oyo ya devait se malamu. faire. David donne, Jonathan aussi donne. Esengelaki asala Dawidi apesi pe Jonathan apesi. Mais David n'a rien donné. Kasi Dawidi apesi eloko te. Il n'a fait que recevoir. Ye azwaki kaka. Et pour David, Pe pona Dawidi c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. eza mabongiseli na Nzambe nde ezokokisama. Pour Samuel, Pona Samuel le vêtement déchiré elamba oyo epasuki montre déjà que quelqu'un d'autre prendra le pays. elakisi ete moto mosusu nde akozwa mboka. Amen, amen, amen. Amen. Tout se joue au niveau des vêtements. Nyonso esalamaka na esika ya bilamba. Amen, amen, amen. Amen. Il faut faire attention. Esengeli tokeba Les vêtements de service. bilamba oyo ya mosala. Savoir prier pour les vêtements de service. Koyeba kosambela pona bilamba oyo ya mosala. Savoir prier pour le rideau de votre bureau. Esengeli kobondela pona rideau oyo ya esika no mosala. Oui, ce n'est pas toi qui l'avais acheté, Eza yo tendo sombaki yango. mais tu l'as trouvé. Kasi yo kuti yango kuna. Appelle la puissance de Dieu dans ces rideaux. Yo benga nguya na Nzambe likolo na yango. Sur les serviettes que tu trouves au bureau, Likolo ya biloko oyo kuti na kati ya mosala. qu'il y ait la puissance de Dieu. Nguya na Nzambe ezala. Donc vous voyez comment le vêtement a joué un grand rôle. Bomoni lolenge kani bilamba esalaki likambo moko ya monene. Et il y a beaucoup à dire. Peza na makambo ebele ya koloba. Allons dans une autre pensée sur les vêtements. Tokende na likanisi mosusu likolo ya bilamba. Amen, amen. Amen. Vous savez, en hébreu, Boyebi na ki ebelo quand on décrit les vêtements du sacrificateur tangu bazolobela na tina ya bilamba oyo ya batumbi mbeka qui doit entrer dans la présence de Dieu, oyo esengeli na bango bakota na kati ya bozalisami na Nzambe, il avait 8 vêtements qu'il portait ezalaki na bilamba mwambe oyo esengelaki balata pour entrer dans la présence de Dieu. mpona kokota na kati ya bozalisami na 8 Nzambe. vêtements. Bilamba mwambe. Amen. Amen. Et quand il entrait, Pe tango bazalaki kokota il avait des clochettes sur sa robe. bango bazalaki na babiloko na se ya bilamba na bango. On devait entendre le bruit des clochettes Esengelaki bayoka makelele na yango pour savoir s'il est encore en vie. mpona koyeba ete soki aza nanu na bomoi. Parce qu'entrer dans la présence de Dieu Po ete kokota na kati ya bozalisami na Nzambe était une mission suicide. yango ezalaki mbela oyo moto akokaki ata kokufa kuna. Si tu n'es pas prêt, Soki yo omilengeli te la présence de Dieu te tue. bozalisami na Nzambe ekoboma yo. Et quand il y entrait, Pe tango azalaki kokota il avait une corde à sa cheville. azalaki na singa moko bazalaki kokanga ye na lokolo. Si on n'entend pas de bruit, Soki bayoki makelele se te dit, est-il encore vivant? bakomituna ye aza nanu na bomoi. On tire un peu la corde. Esengeli babenda nanu mwa moke Si on singa. sent une résistance, il est vivant. Il est Soki vivant. bayoki yango ezoboya koya balobi aza na bomoi, aza na bomoi. Jusqu'au moment où il va terminer les rituels. Kino tango ye akosilisa mosala. Et quand il en sort, Pe tango azobima la fête commence. nteke ebandi. Dieu a accepté son peuple. Nzambe andimi libota na ye. Alléluia. Amen. Et les sacrificateurs étaient choisis, ont jeté le sort pour savoir qui le fera cette année, qui le fera tel jour. Pe banganga Nzambe bango bazalaki koponama na kobwaka zeke na koloba nani akosala mokolo songolo to mokolo pakala. Alors en hébreu, Bongo na ki ebelo la robe là du sacrificateur elamba wana ya nganga Nzambe avait un nom yango ezalaki na kombo qui peut se traduire en français oyo ekoki kolimbolama na lifalanse par la survie. na oyo moto akoki kozala na bomoi. Comment on peut encore dire survie? Tokoki oloba ngo pe lisusu Un lolenge survivant. moto oyo abiki na liwa. Ah, alléluia, merci. Amen. Ce sont les vêtements de la survie. Ezalaki bilamba ya bato oyo babiki na liwa. Parce que quand il les porte Po ete soki balati yango et qu'il en sort, pe abimi c'est qu'il a échappé à la mort. elingi koloba ete ye abiki na liwa. Donc la grâce qui s'attachait à ce vêtement, Nde bongo ngolu ko ezalaki kokangama na bilamba yango c'était la grâce de la survie. ezalaki ngolu ya kobika na liwa. En hébreu, serad, serad. Na ki ebelo Serad, serad. serat. Voilà. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Boza elongo na ngai. C'est ainsi que dans ce vêtement, Nde na bongo na bilamba wana il n'y a pas que l'autorité transmissible, ezakaka na kibokonzi oyo ezopesama te mais il y a aussi la survie. kasi eza pe na kobika na liwa. Tu échappes à la mort. Yo obiki na liwa.
Et tous ceux qui les touchaient pe bato nyonso o bazalaki kosimba étaient yango guéris de toutes leurs maladies. bango bazalaki kobika na bokono na bango nyonso Et donc, pe na bongo ils échappaient à la mort. bango bazalaki kobika na liwa Le pouvoir de Jésus mpifo na Yesu est transmissible par les vêtements yango ezalaki kopesama na bilamba et vous fait échapper de la mort. pe ezalaki kosala ete yo obika na liwa. Vous êtes là, Église? Toza elongo ecclesia. Amen, amen, amen. Amen. En d'autres termes, Na elobeli mosusu la mort peut venir par les habits, kufa ekoki koya na nzela ya bilamba mais la vie aussi peut venir par les habits. kasi bomoi mpe ekoki koya na nzela ya bilamba. Les habits du sacrificateur Bilamba ya nganga nzambe s'appelaient survie. yango ezalaki kobengama kobika na liwa. Et pourquoi il devait porter 8 pièces, 8 vêtements? Kasi pona nini esengelaki na bango balata bilamba mwambe? Parce que 8 Po ete motango oyo ya mwambe symbolise la résurrection. yango ezotalisa lisekwa. Je vais aller lentement. Le 8 nakokende nango malembe malembe motango oyo ya mwambe symbolise la résurrection. yango ezotalisa kosekwa. Jésus est ressuscité Yesu asekwaki le premier jour de la nouvelle semaine. mokolo ya yambo ya poso ya liboso ya sika. Ça signifie le 40e jour, elingi koloba mokolo ya boni le 8e jour. mokolo oyo ya mwambe Parce que le vendredi, po ete mokolo ya mitano c'était la veille du sabbat. yango ezalaki mokolo oyo ya pembeni ya kokota na saba C'est le jour où il est mort. yango wana nde mokolo oyo ya kufaki. Samedi, c'était le jour du sabbat. mokolo ya poso yango ezalaki mokolo na sabata Donc le 7e jour. elingi koloba mokolo ya sambo Et le 8e jour, mpe mokolo oyo ya mwambe Jésus est ressuscité. Yesu asekwaki. C'était ça le message. yango wana nde sango oyo Il y a esengelaki. la vie dans les vêtements consacrés. eza na bomoi na bilamba oyo Il ebulisami. y a la vie. eza na bomoi. Si le diable sait mettre la mort, soki diabolo ye ayebi kotya kufa Dieu sait mettre la vie dans les vêtements. nzambe ayebi kotya bomoi na kati ya bilamba. Pas seulement la vie, kaka te bomoi mais aussi le pouvoir de Dieu se transmet en nous aussi par les vêtements. kasi mpifo na nzambe ezopesamela biso mpe na nzela ya bilamba. Est-ce que ça passe? ezoleka Nous ne faisons que des lectures. biso tozotanga kaka Et puis après, nous allons vivre cela pratiquement déjà demain. mpe biso tokobika yango ata kolobi oyo ezoya. Aujourd'hui, nous voulons avoir le plus de textes possible. lelo tolingi tozala na makomi ya ebele. Amen. Amen. C'est ainsi nde na bongo qu'on amenait des vêtements. bazalaki komema bilamba On les appliquait sur l'apôtre Paul. bazalaki kotya yango likolo na ntoma polo Et puis après, mpe na nsima na on yango allait les appliquer sur les malades. bazalaki kotya yango likolo na bato ya bokono. Donc ces vêtements elingi koloba bilamba yango gardaient l'onction et la puissance qui était en Paul. ezalaki kobomba epakolami mpe nguya oyo ezalaki na kati ya polo Et on l'appliquait sur les malades. mpe bazalaki kotya yango likolo na bato ya Et bokono tous étaient guéris. mpe bango nyonso bazalaki kobika Et même les démons mpe atako bademona poussaient des cris et partaient. bazalaki koganga mpe kobima. Ça signifie quoi? elingi koloba nini? L'onction et l'autorité qui étaient en Paul epakolami mpe na bokonzi oyo ezalaki na kati ya polo étaient transférés aux vêtements. ezalaki kopesama to ezalaki kokende na kati ya bilamba Et ceux qui les mpe portaient, baye oyo bazalaki komema yango croyant porter que des vêtements, bazalaki kokanisa ete bango bamemi kaka bilamba ils amenaient l'onction et la puissance. bango bazalaki komema epakolami mpe nguya Et quand ils l'appliquaient aux malades, mpe ntango bazalaki kotya yango likolo na bato ya bokono quelle que soit leur maladie, atako bokono na bango il y avait la survie. bazalaki kobika na liwa Ils échappaient à la bango mort bazalaki kobika na liwa par une grande guérison. na lobiko oyo ya monene. Quelqu'un doit échapper à la mort. moto moko esengeli abika na liwa Tout montrait que la personne allait mourir, nyonso ezalaki kolakisa ete moto yango alingaki akufa mais il y a une onction de la survie kasi ezalaki na epakolami oyo ya kobika na liwa qui vient dans les habits. oyo ezoya na nzela ya bilamba. Et si cette personne m'entend où elle est, mpe soki moto wana azoyokanga esika oyo azali nous prierons biso tokosambela cette puissance de la survie, nguya wana oyo ya kobika ce transfert de l'autorité royale kopesama wana oyo ya bokonzi oyo ya kibokonzi
se fera ekosalama et avec ton propre vêtement. pe elongo na elamba oyo ya yo moko Tu l'appliqueras yo okosalela et yango tu vas échapper à la mort, pe yo okobika na liwa la survie. kobika na Tu liwa l'appliqueras sur toi okotya yango likolo na yo et tu entreras dans l'onction. pe yo okokota na kati ya epakolami Déchire les vêtements de l'incrédulité. pasola bilamba ya kozanga kondima Déchire les vêtements de doute. pasola bilamba oyo ya kotya tembe Ne te pose pas la question, qu'est-ce que les gens diront de moi? komituna motuna te nini oyo bato bakoloba mpo na ngai Quand Élisée a déchiré son vêtement, ntango elisa ye apasolaki bilamba na ye il a pris le manteau d'Élie. azwaki kazaka oyo ya eliya Les fils des prophètes ont dit, bana ya basakoli balobaki l'esprit d'Élie est sur lui. molimo na eliya eza likolo na ye Amen, amen, amen. amen Est-ce que nous comprenons ces choses? biso tozososola makambo yango Aujourd'hui, lelo nous parlons de la survie. biso tozoloba na ntina ya kobika na liwa Échapper à la mort. kokima liwa Échapper à la honte. kokima soni Tu dois échapper. esengeli na yo okima Il y a la survie. eza na kobika na Mais kokima na liwa aussi, kasi pe il y a le transfert de l'autorité royale. eza mpe na kopesama ya kibokonzi C'est ce qui va se passer dans quelques instants. yango wana nde koleka na mwa ntango moke Amen, amen, amen. amen Je crains quelque chose. nazobanga eloko moko Je crains quelque chose. nazobanga eloko moko Il y a peut-être un de tes vêtements. eza na moko ya bilamba na yo Peut-être que tu aimes beaucoup. ntango mosusu yo olingaka yango mingi Peut-être que tu n'as porté qu'une fois. ntango mosusu mpe olatango kaka mbala Mais moko si ce vêtement est un blocage pour toi, kasi soki elamba wana eza ebaka mpo na yo il doit se déchirer esengeli epasuka pour que le vêtement de survie te touche. mpo ete elamba ya kobika na liwa esimba yo N'en fais pas un problème. kosala yango likambo te Qui a déchiré mes habits? nani apasoli bilamba na ngai Discerne seulement yo sosola kaka et comprends. mpe yeba Ça doit se déchirer. ete esengeli epasuka Pour un autre manteau, mpo na kazaka mosusu pour une autre dimension, mpo na epimelo mosusu pour d'autres types de miracles. mpo na balolenge mosusu ya bikamwa Il y a une expression dans la Bible eza na elobeli moko na kati ya qui bibilia n'est venue qu'une seule fois. oyo eya kaka mbala moko Et il se faisait des miracles extraordinaires. mpe bikamwa oyo ezolekelama bato ezalaki kosalama Comment? lolenge On nini appliquait les vêtements sur Paul. bazalaki kotya bilamba likolo na polo Et on les envoyait dans d'autres villages pour les appliquer aux malades. mpe bazalaki kotinda yango na bamboka mosusu mpo kotya yango likolo na bato ya bokono Et les malades étaient mpe guéris. bato ya bokono bazalaki kobika Tu dois entrer esengeli okota dans les miracles extraordinaires. na kati ya bikamwa oyo ezolekela mayele na bato Quand nous allons prier, ntango biso tokosambela Dieu ne regardera pas seulement les vêtements que tu as, nzambe akotala kaka te bilamba oyo yo oza na yango mais Dieu va toucher tous tes vêtements. kasi nzambe akosimba bilamba na yo nyonso Amen. amen Tu dois survivre esengeli na yo obika na liwa à cette parole qui a dit, na liloba oyo elobama c'est ta fin. eza suka mpo na yo Tu dois échapper. esengeli okima liloba wana Maintenant, réfléchis. sikoyo yo kanisa À quoi dois-je échapper? na eloko nini oyo esengeli okima Il n'y a pas que la mort, eza kaka na kufa mais tu te peux aussi échapper à la honte. kasi yo mpe okoki ta mosusu kokima mpe soni Tu peux échapper au célibat qui est okoki mpe prolongé. kokimaki bonzemba oyo ewumeli Tu peux échapper à la loi de la stérilité. okoki mpe kokima na mobeko oyo ya kiekomba Tu peux échapper à la loi de la pauvreté. okoki mpe kokima na mobeko oyo ya kibobola Tu vas échapper. okokima Tu vas survivre. okozala na bomoi Tu t'en sortiras. yo okobima Et tu seras très grand et très fort. mpe okozala monene mpe makasi Tu t'en sortiras. yo okobika C'est ce qui s'est passé yango wana nde oyo elekanaki avec Joseph. elongo na yozefu On l'a dépouillé.
balongolaki mais ye on l'a aussi habillé. kasi kuna pe balatisaki On l'a ye. déchiré, Bapasolaki mais on l'a bilamba, aussi habillé. kasi balatisaki ye pe. On l'a descendu dans la fosse, bakitisaki ye na kati ya mais on l'a libulu, aussi élevé. kasi pe batombolaki ye. Tout se jouait dans son vêtement. nyonso ezalaki kosalama na elamba na ye. C'était le message de toute sa vie. yango wana nde ezalaki sango ya bomoi nde mobimba. Quelque chose va se passer. eloko moko ekosalema. Ce soir, na pokwa na lelo tu vas traverser le Jourdain. yo okokatisa yordani. Ce soir, na pokwa na lelo tu vas échapper. yo Ce okobika. qui est arrivé à tous oyo ekomelaki bato ne peut nyonso pas t'arriver à toi. ekoki kokomela yo te. Et vous savez, mpe boyebi ce vêtement-là, bilamba wana à cause des bouts qu'il y avait, mpo na basonge oyo ezalaki on l'appelait le vêtement du reste. bazalaki kobenga yango elamba oyo etikali. Le vêtement du reste. bilamba oyo etikali. Oui, oh, il y a battu etikali. Comment on peut dire du reste? Le reste, comme le reste des enfants d'Israël. Il y a ba oyo batikali. bilamba ya ba oyo batikali. C'est comme ça qu'on l'appelait. nde bazalaki kobenga yango bongo. Si il doit y avoir un fléau, soki esengelaki ezala na mopepe ya il y mabe aura toujours un reste. ekozala ntango nyonso na mwa ndambu ya bato oyo Et toi, bakobika. kasi yo tu es le reste. yo oza na kati ya ndambo wana ya Parce que bato. ce vêtement-là s'appelle po ete elamba wana kombo le na vêtement yango des restes. elamba ya ndambo ya bato batikali. Tu vois, omoni tu feras la différence. yo okosala bokeseni. Tu es le reste. yo oza katikati ya ndambo ya bato Celui qu'on ne batikali. peut pas toucher. moto oyo bakoki kosimba te. Celui que l'on rate toujours. oyo bazwaka ye te ntango nyonso. Celui qu'on cherche, on ne le voit pas. oyo balukaka ye mpe bamonaka ye te. Celui à qui on envoie la mort, mais il vit plus longtemps. ye oyo bazotindela ekufa kasi aza na bomoi ntango molai. Celui à qui on envoie les démons, mais il grandit toujours. On t'envoie des démons, mais toi tu grandis ye toujours. oyo bazotindela bademona kasi azokola ntango nyonso. Les vêtements des restes. bilamba ya ba oyo batikali. Ce sont ces dimensions qui vont entrer dans tes habits. yango wana nde epimelo oyo ekokota na kati ya bilamba na yo. Partout où tu seras, bisika nyonso oyo okozala. quel que soit ce qu'on dira, atako oyo bakoloba toi tu es le reste. yo oza ndambo ya bato Tu es batikali. celui qu'on ne touchera pas. oza moto oyo bakosimba Tu es te. celui qu'on élèvera toujours. oza moto oyo bakotombolaka ye ntango nyonso. Et cette onction mpe epakolami va wana entrer dans tes habits. ekokota na kati ya bilamba na Tu yo. porteras cette onction sur toi okolata epakolami wana likolo na yo comme des vêtements. lokola bilamba. Vous êtes prêts, Église? tolengelami eklesia. Est-ce que vous êtes prêts? tolengelami Ce sont des courtes prières, yango eza nango kaka balosambo ya mais mikuse avec un impact très fort. kasi eza na ndanga ya makasi. Une courte prière, losambo ya mokuse un impact très fort. eza na ndanga ya makasi. Si demain, soki lobi tu constates que ton vêtement de service est déchiré, yo omoni ete bilamba no ya mosala yango epasuki, n'en fais pas un problème. yo kosala yango likambo te. Achète un autre somba mosusu et comprends ce qui s'est passé. mpe yo sosola nini oyo eleki. Parce que je vois un vêtement de service déchiré. mpo ete nazomona elamba moko ya mosala oyo epasuki. Je voudrais prier. nalingi nasambela. Est-ce que vous êtes prêts? biso tolengelami. La puissance va entrer dans vos habits. nguya na nzambe ekokota na kati ya bilamba na biso. Dans les habits que vous portez, na kati ya bilamba oyo vous la tolataka. sentirez dans vos habits. okoyoka yango na kati ya bilamba. Quelques-uns sentiront même que les vêtements deviennent lourds. bamosusu bakoyoka tako bilamba ekomi kilo. C'est un signe de la gloire qui est dans les vêtements. eza elembo ya nkembo oyo eza na bilamba. Vous êtes bénis, peuple de Dieu. topambolami libota na nzambe. Car ce genre d'onction mpo ete lolenge ya epakolami ne oyo descendent que dans des réunions spécialisées, des réunions organisées pour les serviteurs. yango ekitaka kaka na balikindo oyo ebongisami mpo na basali na nzambe. Mais vous avez la grâce. kasi biso toza na ngolu Vous marcherez dans ces choses. ya kotambola na kati ya makambo oyo. Les gens guériront même en touchant vos vêtements. bato bakobika na kosimbaka bilamba na Vos biso. vêtements à vous, vos vêtements. na bilamba na biso Ils vont vous toucher aux vêtements. akosimba yo na Ils bilamba seront guéris. mpe bakobika. Des gens toucheront vos vêtements. bato bakosimba bilamba Ils na seront biso baptisés du Saint-Esprit. mpe bakobatisama na molimo mosantu. Ils toucheront les vêtements. bakosimba Les bilamba démons partiront en poussant des cris. bademo na bakobima na koganga. Ne soyez pas étonnés. bokamwa te. Il y a une transmission. eza na kopesama. Il y a un transfert eza na kopesama qui va se faire maintenant oyo ekosalama sikoyo dans les vêtements. na kati ya bilamba. Je voudrais prier. nalingi nasambela. Père, tata
Dieu Tout-Puissant, nzambe nguya meke Dieu de toute grâce, nzambe ya ngolu nyonso toi qui m'as enseigné ces choses, yo oyo oyekolisaki ngai makambo oyo je n'ai pas les mots, naza na maloba je te n'ai pas cette sagesse naza mpe na bwanya wana te de pouvoir bien expliquer ces choses. ya kolimbola malamu makambo yango Mais j'ai voulu lire ta parole kasi ngai nalingaki kotanga liloba na yo afin que ton peuple, par ta parole, na ntina ete libota na nzela ya liloba na yo entre dans ces choses. bakota na kati ya makambo yango Je te loue et je te bénis nasanjoli yo mpe napamboli yo parce que tu m'as dit d'enseigner ces choses mpo ete oyebisi ngai nayekolisa makambo yango et d'en parler à haute mpe voix. koloba yango na mongongo makasi J'ai obéi. ngai natosaki Maintenant, Père, sikoyo tata que tous ceux qui me suivent, bato nyonso oyo bazolanda ngai où qu'ils soient, esika nyonso bazali en commençant par ceux qui sont ici, nakobanda na baoyo baza ceux awa qui me suivent à la télé, je ne sais pas, par les réseaux sociaux, baoyo bazolanda ngai na etando to mpe na bareseau sociaux afin qu'ils sachent na ntina ete bayeba que ta parole est vraie ete liloba na yo nde eza ya et que solo cet enseignement vient de toi, mpe malakisi oyo ewuti epai na yo que tous ces principes viennent de ta parole ete malako nyonso oyo ewuti na liloba na yo partout. na bisika nyonso Maintenant, sikoyo que l'onction, epakolami na la yo puissance, nguya la gloire, nkembo la grâce de la survie, ngolu ya kobika na liwa afin que ton peuple soit toujours le reste qui réussit, na ntina ete libota na yo bazala ndambo ya bato oyo batikali mpe bazolonga entre dans leurs vêtements ekota na kati ya bilamba na bango et que tous le sentent mpe bango nyonso bayoka que yango quelque chose a commencé dans les habits. ete eloko moko ebandi na bilamba Père, je te le demande, tata nasengi yo yango qu'ils le sentent. bango bayoka yango Qu'ils le sentent, est-ce qu'on peut déployer l'équipe? bayoka yango Qu'ils le sentent bayoka yango dans leurs vêtements na bilamba na bango qu'il y a quelque chose qui a commencé. ete eza na eloko moko euti kobanda Fais-leur sentir ces choses yosala ete bango bayoka makambo yango pour que leur foi soit cristallisée. mpo ete kondima na bango emata Car s'ils ne voient pas de signes, mpo ete soki bango bamoni elembo ils ne te croiront pas. bango bakondima te Moi, je te crois. ngai nazondimela yo Maintenant, Père, sikoyo tata à toi. na yo nde Merci, Saint-Esprit. matondi molimo mosantu Attention, Église. tokeba eklesia Dieu a exaucé la prière nzambe ayanoli na losambo et ces choses vont se faire maintenant. mpe makambo yango ekosalama sikoyo Dans tous vos habits, na bilamba na bino nyonso la grâce de la survie. ngolu ya kobika na liwa Oui. Tu vas le sentir dans tes habits. yo okoyoka ngo na bilamba na yo Tu vas échapper à quelque chose. yo okokima eloko moko Tu échappes à la honte. yo okokima na soni Tu échappes à la sorcellerie. yo okokima na kindoki Tu échappes. ozokima Oui. iyo La survie. bato babiki na liwa Oui. iyo Oui. iyo Oui. iyo Sens-le dans tes habits. yoka yango na bilamba na Sens-le yo dans tes habits. yoka yango na bilamba Il na y a yo un signe. eza na elembo Il y a moko un signe dans tes vêtements. eza na elembo na bilamba na yo Il y a un signe eza na elembo dans tes vêtements. na bilamba na yo Et tu sauras mpe yo okoyeba que maintenant, ete sikoyo ce pouvoir est dans tes habits. mpifo wana eza na kati ya bilamba na yo Le pouvoir revient. mpifo ezozonga Entre dans l'autorité royale. yokota na kati ya kibokonzi oyo Sois élevé en dignité. yotombwama na lokumu Sois élevé en autorité. yotombwama na kibokonzi Oui, l'onction est entrée dans tes habits iyo epakolami ekoti na kati ya bilamba pour na que yo tu sois élevé en autorité mpo ete yo otombwama na kibokonzi et en mpe dignité. na lokumu Attention, quelque chose se passe. tokeba eloko Quelque moko chose se passe. ezosalema Tu échappes au plan du diable. yo ozokima na mabongiseli oyo ya Tu diabolo échappes aux malédictions du célibat. yo ozokima na bilakeli mabe ya kibonzemba Tu échappes aux malédictions de la pauvreté. yo ozokima na bilakeli mabe ya mokimobola Tu échappes à tous les plans du méchant. yo ozokima na mabongiseli nyonso ya monguna Quelque chose de grand commence. eloko moko ya monene ebandi Dans les vêtements. na kati ya bilamba Dans les na vêtements. kati ya bilamba Dans les vêtements. na kati ya bilamba Oui. iyo
quelque chose se passe. eloko moko ezoleka. Aujourd'hui, c'est toi Lelo eza yo. qui entre dans l'autorité Yo nde ozokota na kati ya kibokonzi. par les vêtements. Na nzela ya bilamba. Par les Na vêtements. nzela ya bilamba. Le pouvoir Mpifo entre dans tes vêtements. ezokota na kati ya bilamba na yo. Ce qui t'arrive maintenant Oyo ezokomela yo sikoyo. va t'apporter l'élévation. Yango ekomemela yo botombwami. L'élévation. Botombwami. Quand David a porté le manteau de Jonathan, Tangu Dawidi alataki kazaka ya Jonathan. il a pris la royauté d'Israël. Ye azwaki bokonzi oyo ya Israël. Le pouvoir et l'autorité viennent sur toi maintenant. Bifo pe bokonzi ezoya likolo na yo Tu sikoyo. dois diriger et tu dois gouverner. Esengeli na yo okamba. Oui, tu dois diriger, tu dois gouverner. Iyo esengeli na yo okamba. Tu deviens un grand leader. Yo okomi mokambi monene. Le pouvoir entre dans tes vêtements. Bifo ezokota na kati ya bilamba na yo. Dans tes vêtements. Na kati ya bilamba na yo. Enlève le doute. Longola tembe. Oublie la souffrance. Yo bosana pasi. Oublie tout ce qu'on t'a dit. Bosana nyonso o balobaki On pona yo. t'a dit ce n'est pas possible. Balobaki ete ekoki kosalema te. Dans tes vêtements, c'est écrit c'est possible. Na kati ya bilamba na yo ekomami ekoki kosalema. Dans tes vêtements, c'est écrit aujourd'hui. Na kati ya bilamba no ekomami lelo. Dans tes vêtements, c'est écrit maintenant la gloire et la royauté. Na kati ya bilamba no ekomami kembo pe bokonzi. C'est écrit dans tes vêtements. Ekomami na kati ya bilamba na yo. C'est écrit dans tes vêtements. Ekomami na kati ya bilamba na yo. C'est écrit dans tes vêtements. Ekomami na kati ya bilamba na yo. C'est écrit dans tes vêtements. Ekomami na kati ya bilamba na yo. Pas toi. Yote. Yo te. Toi, on ne peut pas te renverser. Yo bakoki kokweyisa yo Pas te. toi. Yo te. Toi, on ne peut pas t'achever. Yo bakoki kosilisa yo te. Pas toi. Yo te. Toi, on ne peut pas arrêter ton cursus. Yo bakoki kopekisa te. Non, pas toi. Te yo te. Toi, tu dois aller plus loin. Yo esengeli na yo okende mosika. Quelque chose se passe dans tes habits. Eloko moko ezoleka na kati ya bilamba na yo. Tes habits s'appellent gloire. Bilamba na yo kombo na yango kembo. Tes habits s'appellent élévation. Bilamba na yo kombo na yango konetwama. Tes habits s'appellent richesse. Bilamba na yo kombo na yango bozwi. Tes habits s'appellent prospérité. Bilamba na yo kombo na yango bofuluki. Tes habits s'appellent bonne santé. Bilamba na yo kombo na yango kolongo na nzoto. Tes habits s'appellent longévité. Bilamba na yo kombo na yango bomoi molai. Longévité. Bomoi ya molai. Longévité. Bomoi molai. Longévité. Bomoi molai. Il y a quelque chose qui doit se faire ici. Ezana eloko moko esengeli esalema. Il y a quelque chose de bizarre qui doit se faire. Ezana eloko moko o ezolekela mayele na bato esengeli esalama. Peuple de Dieu. Libota na Nzambe. Peuple de Dieu. Libota na Nzambe. Ce soir, Na pokwa na lelo. demande quelque chose. Senga eloko moko. Demande quelque chose. Senga eloko moko. Demande quelque chose. Senga eloko moko. Quelque chose de difficile. Eloko moko ya pasi. Demande quelque chose de très difficile. Senga eloko moko ya pasi penza. Quelque chose de très, 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 très difficile. Eloko moko ya pasi penza. Demande quelque chose. Senga eloko moko. Quelque chose de désespéré. Eloko moko oyo ezanga ki elikia. Demande. Senga. Élie a dit à Élisée, Elia ayebisaki Elisa. que veux-tu que je fasse pour toi? Nini olingi na sala pona yo. Demande quelque chose. Senga eloko moko. Demande Senga. avec précision. Senga yango penza siki siki. Avec précision. Senga yango penza siki siki. Avec précision. Senga yango na siki siki. Demande. Senga. Demande quelque chose. Senga eloko moko. Vous êtes prêts? Vous Bulengelami. avez demandé? Ma Osengi. soeur, donne-moi ton foulard, s'il te plaît. Donne-moi ton foulard, s'il te plaît. Ok, merci. C'est ton foulard? Ok.
Vous êtes prêts? Vous avez demandé quelque chose? bolengelami bosengi eloko moko, Quelque chose de grand? eloko moko ya monene, Quelque chose d'impossible? eloko moko oyo ekoki kosalema te, Quelque chose de compliqué? eloko moko oyo ezolekela mayela bato, Quelque chose de fort? eloko moko ya makasi, Un très grand miracle? bikamwa ya monene, Vous avez demandé? bosengi Maintenant, sikoyo préparez-vous à recevoir. tomilengela mpona kozwa. Père, Tata, fais-le. 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 Fais-le, Père, au nom de Jésus. Mets ton souffle et ta puissance. Je te présente ce vêtement. Je te présente ce vêtement. Est-ce que vous êtes prêts? bomilengeli Vous êtes prêts? Maintenant, recevez. sikoyo boyamba, Recevez. boyamba, Recevez. boyamba, Selon ce que vous avez demandé. kolandisama na oyo Attention, bosengi, Colette. Recevez. boyamba, Recevez. boyamba. C'est quelque chose d'impossible que tu as Eza demandé. eloko moko oyo ekoki osalama te oyo C'est osengi. quelque chose de compliqué. Eza eloko moko ya Il a dit, pasi, si tu me vois, alobi soki omoni nga, reçois. zwa, Reçois. zwa, Reçois. zwa, Reçois là-bas. zwa kuna, Reçois là derrière. zwa Reçois. kuna na nsima, Au nom de Jésus. na kombo na Attention Yesu. là au fond. Tokeba kuna De na tous suka. côtés. Servez. Reçois au nom de Jésus. Zwa na kombo na Attention Yesu. les pasteurs dans le fond là-bas. Dans le fond là-bas. Quelqu'un là-bas. Rapidement. Reçois au nom de Jésus. Zwa na kombo na Yesu. C'est quelque chose d'impossible. Eza eloko ekoki Oh, kosalema déployez te. les équipes de tous côtés. Bisika nyonso De basali tous bozwa côtés, kokende. recevez. Bozwa. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ezala bongo na kombo na Au Yesu. nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Qu'il en soit ainsi. Ezala bongo. Tu as demandé une chose difficile. Yo sengi eloko moko ya Mais pasi. si tu vois, Kasi soki omoni, si tu vois, soki omoni, alors tu recevras. bongo yo okozwa. Reçois Zwa au nom de Jésus. na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Partout où vous êtes, Bisika nyonso bozali. recevez. Bozwa. Recevez. Bozwa. Cela s'attache à ton vêtement. Yango ekangami na bilamba na yo. Reçois, reçois. Zwa yango. Attention les serviteurs, quelque chose se passe dans Basali l'assemblée. tokeba. Il y a comme un tourbillon qui passe. Eza lokola na mopepe ya makasi Tu as ezoleka. demandé une chose difficile. Yo sengi eloko moko ya pasi. Reçois au nom de Jésus. Zwa yango na kombo na Yesu. Que ton Jourdain s'ouvre. Yordani na yo Que efongwama. ton Jourdain s'ouvre. Yordani na yo efongwama. Reçois la chose difficile que tu Yo as demandée. zwa eloko ya pasi osengi. Reçois au nom de Jésus. Zwa yango na kombo na Tu as Yesu. demandé une chose très difficile. Yo sengaki eloko moko ya pasi. Reçois Zwa yango au nom de Jésus. na kombo na Et Yesu. cette onction ne va pas te laisser tranquille. Pe epakolami wana ekotika yo kimia te. Tu verras tout ce que tu as demandé. Yo okomona nyonso oyo osengaki. Tu verras tout ce que tu as demandé. Okomona nyonso oyo Il y a osengaki. des grands miracles de guérison, Eza na bilobiko ya monene. des grands miracles de délivrance, Bikombe ya monene ya bokangolami. des transformations. Ya mbongwana. Tu retrouves la chose perdue. Yo okomona eloko oyo obungisaki. Dieu défendra ta cause. Nzambe akoya kokata likambo na yo. Oui, Iyo. ce miracle-là se fait Bikamwa wana ezosalema. au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Reçois Yamba. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Et qu'il en soit ainsi. Pe ezala bongo. Qu'il en soit ainsi. Ezala bongo. Ce démon ne peut plus résister. Bademo na wana bakokoka Il ne lisusu supporte kovanda plus te. ta présence. Bakokoka lisusu Il s'en ete va, il kovanda s'en va. esika Le démon ne yozali. peut pas résister. Bazokende. Attention, par la bouche, il va Na sortir. nzela ya monoko. Il va sortir, il ne peut pas Akobima. tenir. Nous sommes allés dans une autre dimension, il ne peut pas Tokei na tenir. epimelo mosusu. Il ne peut pas tenir. Akowumela te. Nous sommes dans la dimension de la survie. Toza na epimelo ya bato babiki na liwa. Tu échappes Ozokima. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Attention, elle va vomir là-bas. Attention, elle va vomir. Aidez-la. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Oui, 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 c'est Iyo. fort. Eza makasi. Un grand miracle de guérison. Bikamwa ya monene ya Le kokangolami. cancer de cet homme-là est vaincu. Cancer ya moto wana elongami. Son cancer est vaincu au nom de Jésus. Cancer na ye elongami na kombo Il na est Yesu. vaincu au nom de Jésus. Elongami na kombo na Yesu. La vie est là. Pombo
bomoi ezali La vie est là bomoi eza pour des grands miracles, mpona bikamwa ya minene des choses difficiles, makambo oyo ekoki des kosalema choses te compliquées. makambo oyo ezolekela mayele Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? wapi yawe nzambe oyo ya Où est eliya l'Éternel, le Dieu d'Élie? wapi nzambe yawe nzambe oyo ya eliya Dans tous tes vêtements, na bilamba na yo cette nyonso onction entre. epakolami wana Elle ezokota entre au nom de Jésus. ezokota na nkombo na Elle entre yesu au nom de Jésus. ezokota na nkombo na yesu Hey. alleluya Yekariba ikorokonto. Kurabaya karaba shekerebe kenteriba indorobo konto. Alléluia, alléluia, alléluia. amen Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Tu reçois tes enfants. yo ozozwa bana na yo Tu reçois tes enfants. ozozwa bana na yo Ce qui était impossible est devenu possible. oyo ekokaki kosalama te yango esalemi C'était une chose difficile. yango ezalaki likambo moko ya Elle est pasi devenue facile kasi yango maintenant. ekomi pete sikoyo Elle s'accomplit maintenant. ezokokisama sikoyo Elle se réalise maintenant. ezosalema sikoyo Pour la gloire du nom de Jésus, elle se fait mpona maintenant. nkembo ya nkombo na yesu ezosalama Elle se sikoyo fait maintenant. ezosalema sikoyo Au nom de Jésus. na nkombo na Au nom yesu de Jésus. na nkombo na Au nom de yesu Jésus. na nkombo na yesu Et il n'en est ainsi. mpe ekozala lolenge wana Au nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo Au nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo Hey. alleluya Toi, tu dois avoir le revêtement de puissance. yo esengeli ozwa kolatisama ya nguya Oui. alleluya Sois revêtu de puissance. yo latisama na nguya Au nom de na Jésus. nkombo na yesu Au nom de na Jésus. nkombo na yesu Au nom de Jésus. na 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 nkombo na yesu Que son nom soit glorifié. nkombo na ye ezwa lokumu Adonai. amen